L'homme valable nzambe batanga gete. Pe batangi saka mutu nzambe te. Nzambe batanga gete pe batangi saka mutu nzambe te. Ko na connaissance ndereni. Me balak saka te mutu soka azana sama kola bantoma. Bantomo nzambe bengi parce que oyebi même ata ministère ezaka transmissible. Yo mona kiteka bako mosali ya nzambe. Ozaki no kaka frère en Christ. Normal, frère simple. Mais tant nzambe alexi mosane que kosala la ye. Mosali wana a imposé loboko. Alléluia. Asalaki quelques cérémonies pa na yo. Directement molimo ne côté liyo. Ah oui oui. Okobi ko aposa côté ya, oboni ko côté oboni pe ko lakisa batu. Mais soko tali connaissance yo sana yango. Na muto ateya yo parole. Boza même niveau te. Bah jeune serviteur les lots qui me pressé faut voir le kabapaka. Est-ce que bino pour ba jeune serviteur? Est-ce que vous avez été dans ce moment là paka? Ah oui. Et konga nazali moi école ya fait pas kon nzambe malam. Pas dit na bal. Oui. Na vanda ka pena makolo. Donc biso poto que noko teya. Tozaki enseigner, assidu la parole. Le roi de l'époque, tu es nous côté à Malam Malamouté, tu es côté à Jean 3,16. Dieu a aimé le monde. Mais bon, nous savons que tu es monté à que l'opinion nationale et internationale, que tous les fidèles qui croient au message de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur puissent savoir que Bishop est sorti à ce jour et il est remis, n'est-ce pas, au sein de la société pour qu'il puisse continuer à servir Dieu. Ya baraka mogisho ndongo moni mama lobi wana déjà que mamono se sauva babimisi quand même vous appelez moi na nzambe vous c'est pena na libération muninga papa Vincent na c'est pena libération ni ya muninga ba libérer wala za muninga te baza basali ya nzambe yo bible lobaki na tango asuka tokomona bango wana les abassi attendent de la fin Mogisho n'est pas un serviteur de Dieu. C'est un aventurier, tout fait. Un aventurier, tout fait. Nana Kamoneni va libérer. Moutouana tout d'abord. Et ça pour la bêtise, mais ma camus soit la gawana. Et ça biblique, ma professeur au coup, matin à terre. Soko moni mutazolo ba soit zambo sali ya nzambe. Hein? Oui papa. Makamu so sala kataka mbongo liboso, ce n'est pas un homme de Dieu. Tout le monde vraiment diacre na pasteur na église en pleine culte ici liboye banjo beta na makofi mando vraiment boye l'église ba ou l'offrande est-ce que offrande diacre ça na droit aux offrandes Soko moni boye bo offrande wana pasteur ba kabola rango deux offrandes pour la mission nzambe de l'église mais ça offrande na bango moko bakabola ngo baliaka yango tamsa seli muninga daba allez muninga monika apesiye muke yango na babundi le loyo presque na majorité na mbaka so Congo na majorité ya bato baza bata confiance ya kopesa bango confiance basu mingi te. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata esemwa milikola balinga mina ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert
ndeko landaka yango ndeko talaka yango Euro na Vincent Makeba Mbote bandeko ya Ciel Vert TV na pesi bino merci soki toye liboso ya poste téléviseur na bino to pesa bino ya liboso na merci parce que bo sabonaka pe bo partager émission bo préférer Ciel Vert TV chaîne na bino oyo édifier bino pesa bino mate ya biso soki toye to pesa bino toujours merci ndenge bozo sala toye na émission lelo pona ko édifier bino awa toye na plateau na biso ya Ciel Vert TV tolobela makambo belé ezoleka vis-à-vis na église pe bilemo ya temps de la fin ya prophétie ya Nzambe oyo ya lobama komama même na Bible biso tango tomona yango ezokokisama toyaka liboso na bino pona ko beta sete ko beta kilelo ki ebo préparer arriver à Jésus-Christ bientôt ezokoma awa toza na plateau na biso toyambi musali ya Nzambe munene patriarche Vincent Makeba oyo akenda sango wazali chouchou ya bana Nzambe partout balingaka epo bana ebele ya Nzambe bazwaka édifier pe bazwaka enseignement par rapport à l'homme de Dieu patriarche Vincent Makeba awa toza na résidence na ye avant na pesa mote na sima ya caméra na moni Josué Liwanda muto ben na biso image sans oublier assistant na frère fils Fibo fils à papa za assistant ya Fibo ya Josué pe Kelvin Zawana bango nde mutu bosala ke toleka 565 na rapport cette télévision na bino Nzamba pa mola bango nazo pesa l'homme de Dieu patriarche Vincent Makeba shalom papa shalom c'est Nzambe l'homme valable moi en tout cas Nzambe petit frère Jésus-Christ cerveau électronique Nzamba le gano pambola yo merci pour l'invitation na yo poto kabola ba Nzambe maloba Nzambe na suka mbula oyo et ça la bena makasi na lingi bango mingi. Merci beaucoup. Sans oublier, na moni muto na émission où ezali maman pasteur Bénédicte Makeba zo na émission en live na PC mote parce que ni na lo baraso aussi c'est émission kolia na biso za assuré na maboko na ye na pesa ke salutation pour a renforcer ce ko biloko kolia awa na zala Patrice Vincent Makeba papa Vincent ndenge nini ta moi ta mketo sali na yo zo leka na Ciel Vert TV ndenge nini église ndenge nini vie na yo zo passer et le monde Nzambe D'ailleurs, yo zo pesa mama Bénédicte mon œuvre d'art mbote pona profia kolia. Ah renforcer sur makasi. Donc ce ko pesa libanga bongwale abakso missionnaire na biloko. Oui. L'homme voilà besoin maile mabe. Mais bon pona ngana za bien, ezaki poto sekamuke. Pona ngana za bien, santé za malamu, talaka to stokolite. To zo rappelle moi repos, to sali moi mingi. To boti bane belé na pesa nzima bo mwana nga mususu mbote oya benga kinga na Angola Nzamba le kanoko pambola ye vraiment Nzamba zala na ye na kasa zo mona biso toza en forme malgré tout bambola se pusani merci toza malamu église za bien tamona sa e tambola manasa ngolo ya nkolo smasia libota pesa bien kaka na suka mbula o fo bato bakeba parce que tango oyo ba démon ba telemaka bato misala mabe basaka bisala bango pona ko mfute batu pona ko bwakela batu ba mauvais sort et yeba ke to apena ba adversaire mususu oyo baza ba adversaire batu malamu bandoki bango ba préparer ba bonane na bango yeba ke bango pe baliaka ba soso bangombe bande biso pe toliaka mais oui mais bango baliaka parce que ba soso opso to somba na ba zandote baliaka nde misuna batu ba soso na bonde za batu ya na zo kebisa batu vraiment bazala éveillé ba bonda mingi Nzamba na suka mbula oyo parce que tant soso ngwe kozala yo na ndeko kuna za kolanda ngai à l'opposé à la soso te ozala ngombe te ozala ntaba na bango te bonde la Nzambe ozala protéger divinement Nzamba batela yo je crois que oko s'échapper na ba miango oyo ba piège oyo ya bato mitema mabepe ya moni satana merci na yo l'homme valable moi na suka Nzambe petit frère Jésus-Christ. Merci beaucoup Patrice Vincent Makeba émission thème to le les avoir ma casse et tant que vous défenseur il y a sainte doctrine na lingi avant to kota na émission au moins na 30 secondes il y a prière après côté ça va vraiment la puissance ya Nzambe yo zali Nzambe bongwani te sabao Dieu de gloire des armées nanzela na Yesu Masia biso to bigisa mi pe to comme na boyebi ya koyeba yo quelle grâce opso to zwi Nzambe nanzela na yo na tina Yesu Masia mwana akufela kibiso to tiki na tango oyo émission na maboko na yo kamba biso Nzambe bande bandelikino suka nyonso tokoloba Nzambe édifier batu pona lokumu na yo na kombo na Yesu Masia mwana Nzambe na bomoi amen. Amen. Ndeko pesa ozali beta maboko Nzamba zala na yo. Alléluia. Merci beaucoup Patrice Vincent Makeba. So vraiment toye pa na yo, toya pa na opamate.
surtout invité na plateau na biso to ebeke makambo ebele ya koloba ezali pe ya kotaka ozali munzambe alata munoko no mpona koenseigner bana nzambe mpe koédifie bakolakisa bango temps oyo tokomi so tokomi liboso na yo bato ebele babengaki mpe ngai luka patriarche Vincent Makela parce que mokili ekomi koningana selon bible ndenge nzambe alobaki na temps de la fin basigne oyo tomona vis-à-vis na église nyonso tu ekomi kokokisama maleme moko balobaki na ntango ya suka basali ya lokuta bakobima oyo bakosalela mokili bato mpe bakondima bango ndambo etake yo patriarche Vincent Makela ntango oza mpe na epoke yango oyo nzambe alobaki nzambe asali yo grâce oza na epoke yango oloba nini mpo tomona mokili awa bapaster basali soit diza basali ya nzambe ya lokuta makambo azosala tozomona yango na mokili eza basigne ya temps de la fin yo take patriarche défenseur ya saine doctrine oloba nini patriarche? Non, tout le badini, biso to kotia maloba nzambe tembete. Jésus a tout dit. Yesu alobaki te mikolo suka. Bokomona ba makambo boye. Yango tozomona ba événement ngo peza lelo. Donc ba fo ba bimé belé, tozomona bango na bisaïl na bango, na bisala bazo sala, ezo bala na tena maloba nzambe. Na makambo bon bazoloba, ezo bala na tena maloba ya nzambe. Obi na tanga suka oyo tozana deux sortes ya basali ya nzambe. Tozana basali ya nzambe mususu bazabe na ya faux de openza satan a lati pona ko dérouter bana nzambe pona ko bebisa mokili pona ko kosa bana ya nzambe. Mais toi la deuxième catégorie basali ya nzambe azane vraiment sali ya nzambe mais nana comme une connaissance parfaite ya nzambe. Alléluia. Ozomona omona tamso mais omona tamso abandolo babaka mususu azo taper lokola moi côté maza faute mais oya fo omona prendre bizaleli ya mabe katina yi mais yo nazo senga na bana na basali ya nzambe mususu tango nzamba bengi yo apesi yo ozulo tomo eza pe nécessaire okutwaka bampaka. Alléluia. Okutwaka bampaka ovandaka na sama kola bantoma na nzambe parce que ministère ekolaka. Oui. Ekolaka lokola nde butabota maka azokola ti komi na ba age na biso oyo. Omoni expérience nga na zana ngona misala nzambe. Na connaissance nga na komi na ngolelo tamsusu avana ko mabona zaka pe boyete. Na nzambe na zeke pe na ignorance na babaka mususu. Obi zel amer ezalaka mutu azali na zel ya kosala nzambe mais ezala mwa ngai muke na bomwana muke esengeli azala penza assidu po akola ayeba makambo ebele akoma na connaissance moko parfaite ya nzambe wana kosala malamu. Donc il faut que ça la keba na tango oyo parce que ça tango moko très dangereux. Voilà. Alors troisième on va dire bazar 300 c'est ça nzambe. Non na to bazar 2. Bazar 2 ya faux penza na ba mususu pe akiko no makambo akio taper moi côté muke aza faute mais tango mususu nanu akomi na connaissance parfaite en nzambe te akio zapena ba na moi berer ndenge Paul azai kolobana Timothée, voilà. Donc Timothée moi nanga osimba ozupa nangai po muta jimbi sayote muta bungi sayote. Alors somme ta sana connaissance parfaite en nzambe te akoki pe okenda kana moi côté muke et surtout la génération oyo basala nzamba tango baza trop pressé donc voilà. Et puis sur la corde bakezela la troisième sorte basali ya nzambe oya vrai quoi. Oya vrai na ba vanda na kati ya bunzambe Yesu azoteya azopesa batu connaissance azopesa batu bunzambe penza po batu bongo la mitema pe batu babika. C'est très important. Merci beaucoup patriarche Vincent Makela marchoir de l'Éternel patriarche dernièrement tout ça la moi débat mona bandeko kaka basali ya nzambe donc par rapport ya kokendo lo bien na makambo za enseigner enseignement o lo bana fo kendeka kokota ba école ya université théologie o batangisa batu ko za la musala nzambe ou bien o zo lo baneza lo vala benzambe nzambe batanga gete pe batangisa ka mutu nzambe te nzambe batanga gete pe batangisa ka mutu nzambe te ko na connaissance ndeni me balakisaka te mutu soka azana sama kola bantoma nzambe bengi parce que
Oui, même à ta ministère, et ça sera transmissible. Alléluia. Même ministère, ça sera transmissible. Onction, ça sera transmissible. Au moins, oyonga na zana yango. Ministère, ça la course ya bateau rompi. Au moins, la course au bazalaka. So batwa kimi. Basi makabanzete moko boy. Au moins, après si muninga. Muninga pa kimi. Après si muninga. Donc ministère ça ndenge wana. Oui. Ministère ça ndenge wana. Yo mona kiteka bako mamosali ya nzambe. Ozaki no kaka frère en Christ. Normal, frère simple. Mais tant nzamba alexi mosane que kosala la ye. Mosali wana a imposé le boko. Alléluia. Asalaki quelques cérémonies pa na yo. Directement molimo ne côté liyo. Ah oui. Okomi ko aposa côté ya, omoni ko côté omoni pe ko lakisa batu. Mais soko tali connaissance yo sana yango. Na muto ateya yo parole. Boza même niveau te. Oui, ya solo. Omoni ata soko zote ya boye, yo zo kamo. Ozo bakisa ba connaissance moko boy. Voilà. Ba tangisa mutu ndenge wana. Mais ça ba théologie te. Voilà. Merci beaucoup, Patriarche. Mais ça m'a il y a un sujet la mission vraiment autour de Belalelo. Papa Vincent, nous avons le mot très important. Bah jeune serviteur Lelo, qui n'est pressé. Faut voir le cas. Est-ce que nous pouvons dire jeune serviteur? Est-ce que vous avez un enseignement encore là bas? Ah oui. Oui. Bon, on est bien côté. Ngazaki na sema kola bampaka. Et puis ce n'est pas n'importe quel bampaka. Ngabana na vanda kapenza e konga na zali mwana école ya fait pas konzambe malam. Pas dit na bal. Oui. Na vanda kapenza makolo. Donc biso poto ke côté ya tozaki enseigner, assidu la parole. Ozomona. Le roi l'époque toyebaki na nous côté ya malam te, tozemi côté ya kaka Jean 3:16. Dieu a aimé le monde. Mais bon, nous savons que na Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On va thème les autres. Alléluia. Négotiable Yesu azali le lobby pel bien na libela. Mais batozo bongo na motema. Le roi tozaki na école ya solo. Batozo bongo na motema. Tozaki lokola bino le te molingi batema minene mais boyebi pe le côté. Tozo c'est quand il go voilà. Non, c'est quand on dit baptême minene. Oui, mais tout le monde côté. Donc bozote ya sangmalamu ya ko impressionner batu. Ya ko impressionner batu. Oyebi ngazaki na bana ngamoko bazako te ya. Babi bakete ya. Ya yebina nous parole bien te. Mais on est tika baninga oyo bazamo mukasi na parole, bazuma connaissance mukeba te ya. Yena envie wana na posa na linge pa pateya. Oui. Mbamo kati muninga bibi abali kote. Po ezalaki na balabala mbala moko aebisi ndeko azako tanga bibi ndeko ate bi ndeko tangela sko bible tangela ngana 3 Timothée. Sko ndeko asimga bibi akomlo ko zoba. Akomlo ko zotele kabi ate ndeko ososi mukana 3 Timothée. Mbamo ndeko ayeko bisela bi frère, toi Timothée Zalagate. Yo kaye. Taka na Timothée Zuana. Ozomona. Donc non yebi penzate. Mais alikaka l'aksabatu ke pas yebi. C'est ça le mal. Donc il faut on lakisama pour yope oyo zanango. On peut c'est pas batu mususu. Sinon to mona bana kote ya uzobungisa batu. Yozo ka sakezusa bana nzela. Voilà. Biso to vanda pena bakolo ya bantoma n'importe quoi toi na ba musée mulamba, ba musée penenge, bato bazana nzamalamba yebi. Toi na ba musée nguns. Ebele. Naka tsantemana ba sala nzambo solo a siki bazaki penda ebele to vena makona bango et puis ko bossa na te na lakisa maka pe makasi et pas ya tata le grand patriarche passé kelani. Ah papa souvent nous ça d'église ou bien comment oye côté on a fait pas quoi na KDC te ça ko ça d'église te au moins l'époque na biso zeki lokola lelo te n'époque na biso zalaki tambu susu oromona soki ba temno sangmala mute balombi na bino boye bokende ko yekola epai ya batoma na nzambe oyo bazala kati ya sango malamu. Alors fais pas konza malamu na KDC elandana etalana. Alors lokoto ki na zeli makasi okosala nzambe ngame mata bouchon masango oyo ezeso na simbi na moko na seli sumu. Ouais. Bouchoka basango. Donc soko simbi ango na moko na kotili felu.
Et ça va qui au moins tam sous boza la kilt n'a fait pas quoi. Mokoza film que boza la kilt n'a fait pas côté. OK, on a KDC. Voilà. Il y a un problème était hein. Oh, c'est un problème était. Père comment on appelle na église na bino bazo mona pesa lango normal. Po tozaka kana Yesu moko. Eze ko wela na tele ko la lelo. Boya kaka pa na ngai yaka est-ce que ça kaka moko adresse ça kaka moko yaka te ne boko zaki ndo kana te o mona pena mutu moko uti to mundele moko uti pena na Amérique to pe uti na France ay ko tepso na ponga bi na escaba stade de Martyrs atemna tebino o bona soki mate esili bato bandimeli koloti abandi ko pesa bato pena ba commune ba adresse l'église on va dans la commune Songolo kene na paroisse Songolo on va dans la commune Songolo kene na paroisse Songolo kene ko na pasteur Songolo mais le ko sala matin le pasteur bazaki reconnu bazaki identifié mais lelo le pasteur mingi bazaki identifié te ezaki question za identifié te mais bolingo pena ya ko kati na nkolo ya solo ezalaki lelo zo mona ba pasteur bazo swana to mona bazo bunda bazo welana mais kala ezalaki te au moins mon dit m'a fait pas quoi on s'amène à chopa nani na Kigoma o pa kagi ya Kigoma soki ba mukoma za kilte akena na nini na chopa et on s'amène le là ni na papa dina bala bano sur le bon terme à bon terme d'ailleurs mbeto aliboso adina bala alala awa na Kisasa papa kelem to sombango nandenge ni papa Abi papa a dit na mutu enseignant papa Kelan. Na leçon de quoi? Selon des le bananzela. Te ba histoire te to so ta histoire rango te mais ce qui papa a dit na bala ayaka awa na Kinshasa. Oui. Pe avant na Kinshasa ezaki grâce ya Jacques Vernon na papa Kelan. Mo juste ko ta profondeur au kango. Oui. Na za la photo oyo passer Kelan dans hoteya. Bah tout plaît mais papa a dit na bala na kiti avant na sia aza cinéma avant na ça papa Kelan za papa voilà ça le grand patriarche Misaki le père de évangélité à Congo le parler va père na mona batanga ye liboso te basala guerre mutona bota a rebota a tribota a croabota deux fois te et là c'est nani Adina Bala ayeba na makasi parce que Adina Bala qui trop charismatique et puis azala qui évangéliste oui ozomona azeko bimami côté sangomalam banini et comme ça qui est populaire et puis botimba na mingi bazali ko sakola sangomalam l'église ezala qui très renommé na kombonai voilà. Merci beaucoup papa Vincent Makela na sigba na nzambe nyo surtout pasteur Meshaki le co qui a joué dans l'émission en live à CP Linza me ma pambolaye donc ça ton golo bela ba père l'église de réveil hein bazami balé deux ezali papa Kelani na Adina Bala parce que na une école à papa Kelani abimisi bana basakoli belé oui ozo comprendre mais kuna zaki som tabongo le motema tout ça banini avant tam so abima ke côté abilo mandengona il faut landa non ba faire ça peut-être banini net ba école biblique ozo mablo ndengona mais tandis que na fait pas contre malamu soki muto abongo le motema mbamoko na zelo na pas bibia ke côté ozo la différence oui ezaki école papa Kelani naya papa Adina Bala mais bazalaki esika moko voilà. Merci beaucoup papa to zindi vraiment la sujet na biso principal to lo bela lelo pour na nani na ba signe attendre la fin par rapport ba ki basali ya lokuta ba obima papa fait ça to tout monde a image ba kanga ki prophète Mugisha baraka Mugisha ba kanga ki par rapport ya ba dire na ndolo ba na réseaux sociaux et que musala nzambe il faut ba bêtise par rapport à la bêtise, ne patriarche fait ça à lobby. Par rapport à la bêtise, au Baraka Mugisha no lo bana TV et sur qui ba nanza mettre même le gouvernement la biso la justice, ba ça qui est maboko, mais les lo ba libérer mais non mona ba nanza monsieur ba comment la bo pèse sur téléphoneité. Parce que musa nanza vraiment bilo abo papa fait ça ba sini karayata. Et ça ba sini attendre la fin Mugisha n'est pas un serviteur de Dieu. C'est un aventurier, tout fait. Un aventurier tout fait. Ngana kama neni ba libérer. Il peut pas condamner à 10 à 20 ans en prison.
ala citoyen ko to ba bengani azongi na mboka na bango ake saka ba bêtise na mboka na bango Congo eza poubelle te yango moni na tosaki no émission moko boye na betelaki justice aso maboko mais ba libérer pour nani il fallait ba confrayer mutu wana tout d'abord ezaka mpona ba bêtise te mais makambo so asalaka wana eza biblique te ba professeur lokuta matani ya te ba professeur lokuta kolia bato ba mbongo lokuta que ça n'importe quoi. Ça va méga dans téléphone, ils ont déjà bien papa ça. Ce sont des aventuriers. Au Bible le baki ma prophète attend de la fin, yatango yasuka. Nge kamsenga akomi devant justice akomi liboma. Abela ramutu. Siko liboma ngosili. Naza mutu na question. Ne va libérer c'est que ça va. Ah, donc ça soubi le rwanda. Ba benzi matoi, na moni to Rolanda muki ata 2 minutes. Tolanda, ouais, ah, ça va, mais c'est sûr que Tango, ça va, il fait sur ma image. Je suis contre Abisso. Nous vous voyons avec le bishop aujourd'hui et nous connaissons qu'il était en détention, mais nous ne comprenons pas exactement ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes dehors, en touche et puis à 16 heures. Écoutez, monsieur le journaliste, vous avez compris que nous avons défendu, nous avons présenté tous les éléments, faisant étant que notre client avait une dépression majeure, des crises bipolaires, mais à ce jour, les juges ont décidé de le remettre en liberté. C'est-à-dire qu'à ce jour, que l'opinion nationale et internationale, que tous les fidèles qui croient au message de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur puissent savoir que Bishop est sorti à ce jour et il est remis, n'est-ce pas, au sein de la société pour qu'il puisse continuer à servir Dieu. Papa Vincent Momoni, maître avocat ya Baraka Mogisho Momoni mama lobby wana déjà que mamoni se sauva ba bimisi quand même vous appelez moi en Nzambe vous c'est pendant la libération muninga papa Vincent. Na c'est pendant la libération ni. Ya muninga ba libérer. Wana za muninga te. Baza basali ya Nzambe yo Bible lobaki na tango asuka tokomona bango. Bango wana. Ba dégaboni bato bazosala. Ba dégaboni à part que le baba bêtise wana. Ba dégaboni bato moni tomona baloba ke est-ce que kenga mbongo alenga mbongo na ba prophétie tout ça banini soko moni mutazolo ba soit Nzambe sali ya Nzambe. Hein? Oui papa. Makambo so sala kataka mbongo liboso, ce n'est pas un homme de Dieu. Ah papa Vincent. Bible a voté ya papa osoma Bible na mbongo so za na ngote osenga te. Osenga ni Bible so za na ngote osoma Bible Thompson wana $100. Bango za polo boya za Bible. Asa na ngote. Mais bango bakoma koteka évangile. Kutu koteka évangile te. Koteka ba makambo bango mabe basala ka lukutana bango bakoma koteka yango. Asakoli pona yo yaka na boyi. Asakoli pona yo ya et puis asaka mbongo mukete. Abamandaka na $500. $300. $1000. Yaka na yango. Est-ce que Bible lobby et lobby to sala kabongo? Non. Même ngape ebo na église la senga. Na lo bakapeta msuke bana Nzambe. Ngana zali papa na bino. Nana posa ya lisungi. Dayo mona ngo. Oui. Mutu azala 10,000 francs. Oiko ko pesa papa na yo. O azala moi 5. Eza mabete. Moi ya bango sko bakoma koteka penza on dirait ba prophétie na bango. Makiona. Bakoma koteka miracle. Olingi eloko boyesa na ba pesa autant. Olingi eloko boyesa na ba pesa autant. Papa, l'homme valable. Ezali basali ya temps de la fin. Baza baninga na bisote. Nako benga muninga na ngate. Jamais par rapport à makambo ya salaka. D'ailleurs, Bible c'est avertissanga que boye bango na makambo na bango na lolenga moko ya ko se comporter. Nako benga msa muninga na ngande geni. Non, eza malamu te. Voilà. Merci beaucoup patriarche. Vincent Makela toujours na basine ya temps de la fin surtout na église et ça la mamakaz. Ingénieur Josué Kotabiso avant pasteur patriarche Vincent Makela loba yemora mona ngo live il faut expliquer ba na Nzambe pourquoi mambo e salama.
Merci beaucoup, ingénieur Josué Liwanda, Nengo Kotsa Patriarche, tout le monde vraiment diacre na pasteur. Na église en pleine culte ici liboye banjo beta na makofi mando mama boye l'église ba wo l'offrande est-ce que offrande diacre ça na droit aux offrandes et tout ezaka basi na ta de la fin banjo l'offrande oui ah est-ce que ça solo banjo l'offrande image yango na ba po ezala ka so bamoni mosanza mena conflit na collaborateur na ye oh banjo la ka mabonza est-ce que n'est-ce que est-ce que à solo bazo l'offrande bazo bunda na kati église bazo la nini offrande so bazo l'offrande donc ça mabunga makasi et puis peut-être ceux qui église nzambe to basala basala ya nzambe ngai na diacre to na ancienne église to la offrande ndenge nini parce que offrande et ça rapport d'église et ça rapport pasteur te to la ngo ndenge nini bato yo net l'église on a kamaka oui to zwaka offrande pour l'église et puis tu as offrande à prophète. Oui. Oh ya prophète et ça rapporte à mutatei. Oui. Bon offrande aye, ba ko la ko somme tu ndenge nini. L'église ça la raison qui ba toi offrande. Hein? Moi ba besoin mike zalaka. To seli ba besoin wana. Oh ya kotika la bato ba sokipaka na yango. Ba ke tsango na banki. Oui. Net pas la besoin ça passer ancien Roger na ancienne Jeannette. Mokambi Jeannette, ancienne Jeannette. Bango tu batelemela anga wana penza papa tala et mieux autant net ba monsieur bako zo transport tout ça pour ça mika ba monsieur transport moi modérateur moi secret pas ça ça la bakane be gisi tu appelle ça raté même si tu appelles ça ka oye tikala akitsango na bank bosco yo ngai na diacre to wela ngo sundengeni ça tu éviter ce zaka ba signe ta peut-être na l'église na bango ba bilo connaît la raté ba 500 offrandes nyonso peut-être toujours comprendre phénomène en côté Patrice je vais ça marquer là donc so moni boye bo frand wana pasteur ba kabola rango deux za ko frand pour la misala nzambe l'église mais ça frand na bango moko ba kabola ngo baliaka yango tam ça seli muninga daba allez muninga monika pesiye muke yango na babundi on a plein de cultes tu vas pas faire ça mais ezali ko zanga nzambe bato bazana nzambe te misala bango yango na te ya nzoto te mam toujours ba yango te ezabele le matin de la fête yango na bato asambela na n'importe quelle église te telle église yango ke ko sambela est-ce que nzambe mtabenga pasteur wana est-ce que pasteur wana atambola na nzambe est-ce que azopela vocation pa ya nzambe to te soka za la vocation ya nzambe te o moni ba fruit nango et soka ka bongo. Merci beaucoup Patrice je vais ça marquer la ndenge musala nzambe lobi ba fruit ya muto aza musala nzambe te ba fruit nango suka ka bongo là ça veut dire ba signe attend de la fin que oh nzambe lobaki na mukanda ya Matthieu 24 Jésus lobaki to yeba bona ba signe ba roya na kombo nanga mais na ba mbuma na bango boyeba ki baza ba sali te po ba sali ya nzambe te balingi makama nzoto mingi okomona me matala makama basi oyo akozanga te nasolika basolo omona papa omona o ngana melaka nanga masanga moi ndambo a 20 pour l'estomac na yo est-ce que 20 bix à l'estomac non abano ko ba verset biblique aza ko renverser yango a comme ça ba verset satanique pour bana ko se défendre musala nzambe yango zomona o bamso ba ba comme vaseline bamso so pétage nasolika basolo papa Vincent on me conseille à l'émission pour mamolo baka ezo bala na nana ta o ndenge Jésus lobaka yango si autant na mona retango tangi comme le wana na mona image ya mutu akwaka na miso ya batu kaza senta otangi lo kabongo nse kisinga mais bon mona makambo yo parce que mutu yo azala nzamba solo te boko mona ba fruit ya mabe na nzoto na ye na bomoto na ye makambo bana ko sala e bana ko fingisa tout d'abord église encore et ko fingisa basali ya nzambe na solo et puis ko kangela bato mingi bikuke bandi basu nzambe te oui yango mona bato mingi surtout bato mingi na poto même wana na mboka na biso ngana koma ko sambela ngana ndakwa oui mingi bakoma ngana koma sambela ngana ndakwa
mais or que bon c'est que même Jésus-Christ oh il y a mon quoi ça l'église oui mais azali pas contre l'église oui pas les reprier ozomona mais ce que yo pona batu oyo ya mabe oyo balbi bato mingi bolingo na bango ekozwa pio pona kondimela nkolo ekozwa pio pona kosambela ekozwa pio pona kondima maloba basala nzambe azoteya donc bato wana nde bato tozomona wana mais mwana nzambe ya solo lo valable ata makambo ezosala ba ayi kopengwa te parce que azali sele na saint esprit azwi kasha lobiko ayi kopengwa te mpe makambo ne kosala eloko te voilà. Merci beaucoup Patrick, je vais dire que la nzambe vraiment nzambe oyebi o tinda yo apambola yo parce que oyo bimisaka oyo za ba connaissance moko basala nzambe mingi to landaka réseaux sociaux to na TV ba lobaka bata oyo te makambo ezoleka na ta oyo ba signe oyo basala nzambe balobelaka ngo te mais yo lobelaka ngo patriarche nzambe apambola omoni te nzambe apambola yo bosana omoni te makambo ya passer Ronaldo Jango to le ba ngwana pesa ba signe papa besa ah Ronaldo sali boye ah Ronaldo lobi boye obi ngana landa ki maloba Ronaldo ya pasteur Ronaldo babenga ka apôtre apôtre Ronaldo na mona mama ba lo ba ite babi na cher on déclarer réclamer 10 000 papa besa na cher azako déclarer 10 000 te mais azako lo ba ke 10 000 ya mutu wana ngana liaka na ngango te ndenge mno bokanisaka réclamation déjà ngana liaka te azo réclamer te azo bakaka solo weza kati na ye obike ngaza kamulangi ya pembe oui soki alobaki mabe ndeka alobika munanga otelemela mena ngala ndende bela badiri ya apôtre Ronaldo namona nga mabe alobaki te mais libota na nzambe ba lati songo couleur ndenge mususu mais parce que bato bazaba fana kwiti et puis bazaba charnel tango Ronaldo alobaki ke mboka na biso eza mboka ba miyibi akosi te mais babini c'est rwandais kuna babini c'est étranger mais pas bato balingi solo te oyebi lelo na mboka na biso presque tosola confiance ya bato te nga na yamba mutu moko awa aza kutu camarade ya moninga ya mwana na ngai napesi ye mbote mingi la servante de Dieu Sephora Makela Jade nzamba pambola ye licencié une sœur très intelligente na azala kamana mobali amemi moninga na ye na ndako na ngai mwasi na nga mama patriarche bebene Makela a déposé kaka téléphone kola mesa tant tozosona tokotaki na mwa distraction muke mais ndeko na yiba téléphone alabe mo nzambe ayiba téléphone lelo oyo presque na majorité na mboka so Congo na majorité ya bato baza bata confiance ya kopesa bango confiance basu mingi te mi bakomi ka esprit muyibi esprit détourné ya détournement esprit maboko milai na solo likama solo biso tokenda prier na ndako ndeko moko erona ba montre ya sika ba montre ezalo la nuit makasika pasteur ayiba montre atako na kata poche Patrick je fais ça pasteur nazolo bango nom de Jésus banza bazo nanga pas na fruit de l'esprit ayiba montre atako na poche orgende ko wana arregla ki montre wana poso tobondeli tango tokolala vers 5 heures pour tout le monde ça la dernière prière montre ne felela mais passer na ayeba ki angote ayibi montre atina kata poche et puis to bandiko luka montre c'est ça ki awa na nazu ango yeba zoloba oya zi montre na komo de Yesu azongisa luka montre mutabi abimi ideku tute mutamona nite mo beto contre la rabatula ba poche merci na respect eza tracé na respect pour to zaba na nzambe lo voilà beto lala et comme kaka na 5 heures toi kaka to baza betane kwana yo ka serango montre nango wana izola pandani to ne kola nazo nini so wana na pocha pasteur wa bosambela sous terre papa Sony
to sambela te polani alors ben question ni alo bani avani ke gagné oh ngapena yebite ngande ke koti ya wanda zo comprendre te o zaka milima be te ko tsangu lelo confiance ya batu ezali sous te mutako sa yote donc quelque part Roland Dalo a sakine na raison potenge pe comme mutute azo bakaka na leka dim ya mutu wana te mutu ngo nani ekepe ko sala ngai bon ça ici ekepe ko sala ye 6 ans de pouvoir avec pendant 6 ans oh bon dans 6 ans Roland ay bana batute ay bana batusu ça fait 10 ans ça fait 6 ans ça fait nini tala tout soupçonne ka batute oui so ka tanga comme mutu ngai tant que homme de Dieu ngai tant que mwana nzambe ndenge koloba mais tangine comme mutu abate mutu abatu abika ke na leka dim ya mutu wana te mutu ngo nani ngano to yebite mais so que c'est que président Fachi par exemple ndenge bato za koloba mais ba moni que président Fachi na dimanche le qui n'existe pas passer de kutu kitoko bado ba yambani tout ça banini pasteur ayambi pe mwana na ye tant que chrétien président Fachi akepe kotia offrande na ye mais mabeka na monaki oyo ngala monaki ngo mabe tant président Fachi kotaki il fallait faire glisser betaka maboko te pour ayaki loko na mwana nzambe c'est ça ayena ndaku ya tata na ye nzambe pe ayena ndaku na ye est-ce que aliaka bilei musala nzambe ya molimo na ke ya mbae ba kotina ye na église te na respect ya président baka ko yamba avec honneur mais il fallait musala nzambe kitate et puis église tele mateke te voilà ce que ba compte ba comme mibale oui c'est ça président Fachi ayena église ko la présidente ayena titre qui présidente ayena titre enfant de Dieu ba potoko ba ko yamba ya avec honneur ba pèse place à vandi avec le qui mateya et puis tant que ton frère ba to abeti suma boko on dirait le pas de Tibi c'est qui titre te zaki malamu te ezaki malamu te wana pesa ba signe papa bon na kobenga ko ba signe penda te meza mabe donc makamone ezaki penda kitoko mingi te dans le Seigneur parce que ndenge président Fachi yaki wana ye aza mokonzi ya Congo mais ayaki ko adorer muto aza mokonzi na ye Jésus-Christ de Nazareth ozo comprendre bake jamais ko acclamer pour na Jésus et puis ko acclamer pour na président Fachi non ezala président Fachi ezala bandimi oh baza ba ninga na ye ya kondima bande connaître dans le Seigneur et c'est que ba clamer pour la mutu moko Jésus-Christ de Nazareth oh ya saleni Fachi ngolu yo comme président de la République pour sa grâce vraiment vous comprenez mais ce que l'église est content na loyenge et comme le la match ezaki mala mingiti ba nzambe pe msusu babetaki libako musala président de la République akati na église na kati parce que c'est l'église tapé sur front na bimine so akei bon tu ebaki plan d'état na yete tu ebaki plan d'état na yete omoni azaja mokonza mboka basaka na makambo ebele talaka kokamba mwa nombre ya batu kaka l'église na bananu oyanga nanu mais beta yanga mutu bongo kamba Congo tu ebi plan d'état na yete mais ndenga yake saki pe malamu pona kolongola ba rimera ba topi ba idea ya batu donc alaxe ke ngana papa na ngai ya kondima to ça bon terme et puis alobaki nena ngate pour l'église a passé dalo de roi dalo batu minene baza ku de belé batu ya ba moyen baza ku de belé voilà tapsa zolo be pela mutu mususu mais ko ba so ba kenela ka dima tata wana te batoka sakeze ki président yango l'accès qui batu keno il n'y a rien voilà merci beaucoup Patrice Vesa Makela vraiment au lobby kitoko émission ECP ici ba nanza menio surtout oyo ba préféra ciel vert TV chaîne na ba référence oyo bazwaka ba enseignement bazwaka ba malamu vraiment nzama pambola bino boza bolanda biso Patrice Vesa Makela na monde ba ça biso déjà signe mot de la fin émission européen conseil européen ça bande comme sous bazar kati ya kambwana moi muke poto six émission ba ke ba pamba tête comme l'attente de la fin to revivre makambo belé yango na po opona muto opona muto azala encadrer na yo
nzambe penza nde alakisa yo nzambe orienté yo ekozala malamu mwana ngai frère Galilée azaka na Canada prophète ati koscroquer ye apesi na mwasi ya mabe nzambe abi obala mwana na ngai frère Galilée azopesa mbote mingi me na bokolo bango na bozindo donc nzambe apambola babeso balandi biso oyo elingo benganga na numéro ya plus 243 81 81 44 131 plus 243 81 81 44 131 napesi mbote mingi pa papa Jean-Jacques na mama Pauline bana bazaka na Canada baza koya na Saint-Jésus koya na frère Galilée vraiment to c'est la bino nzamba pambola bino mbote mingi pa ya mwana ngam sasa ka États-Unis frère Liévin papa Liévin nzamba pambola na mwasi na ye mama Gigi nzamba pambola ye mbote mingi pa ya mwana ngam sasa pe na États-Unis Jobo Bolibanda mosali mona na nzambe docteur nzamba pambola yo mbote mingi pa ya toujours aux États-Unis hein ser Moyuma grâce na Amérique kuna papa ouais ngana botate Moyuma grâce mbote mingi pa Sylvie Kigalou toujours aux États-Unis Patrick Kamanda l'international ndoina yo frère Cédric toujours aux États-Unis tokiti na Europe Evans Edith Sungu ya yango wana na madame na baba mama Nancy mwana Popi mama Mati ya yango wana suka mbule lamu na mwana ngai papa Nise mbote mingi pa Coco Ping Pong Gabriel Yamba le grand comédien mwana ngana poto mbote mingi pa ya grand prêtre Mangobo na poto na Yolande nzamba pambola yo na mana moslo mama Fatou mbote mingi pa ya mon bien-aimé, ma bien-aimée, Sergei Mao. Nasi Motema. Nzamba pambola yo. Vraiment, je suis exécuté avec toi. Mbote mingi pa ya Mimito Madouda na France. Na mobane papa Yava. Nani susu. Baza tellement belé. Belé. Ser Balbine, bonne année na yo. Basaoula, Ser Sunda, toujours na poto. Bonne année na bino. Ngai papa na bino azali, hein. Na bato selve ba ozela bino na suka mbulo yo wala mbalo pena ko na sengi penza soki bo pambo so suka mbula oyo eko sala mabete eko sala malam tala kaka nzambe na nzana ngapa sala makaminen na nzela na epa na bino nzamba pambo la bino bonte mingi pa ya mwana ngai toujours na poto frère David na mo sinesel yuyu tozo zela nani susi bo pesa ba kombo zo kima Saint Amouri nzamba pambola bino na ndeko na yo Stéphanie Amouri nzamba pambola bino Jonathan Manzila yawe yango wana nzamba zana yo Sœur Anita na Grande-Bretagne nzamba zana yo na ndeko na yo Sœur Patricia nzamba zana bino Sœur Arlette nzamba zala na yo na kombo na yo en tout cas boleke belé Esther mabengi mwana ngai on a bota le diamant noir nzamba zala na yo na ozena na bonne oyo moi quelque chose nzamba zala na mobali na yo frère na biso Yves nzamba zala na yo frère Gires na Frick du Sud nzamba zala na yo na mwasi na yo sœur Micheline en tout cas bon ça parce que moi makamzo kima ngai nzamba zana bino nyonso tout pourquoi pas na ça pembo te pas grave na ngai papa Ferdinand Makela siskale motema lipasa na ngai nzamba zana yo na mwasi alibala mama visita toi suka mbula nzamba pambola yo frère Flori nasi motema mon fils chéri nzamba pambola yo toi c'est la geste le suka mbula nzamba pambola yo azano elongo pourquoi pas sur ça et pas ya mwana na ngai frère mama Brigitte Pangi nzambe azala na yo apambola bino tout boza na Paris les États-Unis Sœur Mariam na Belgique na chéri na yo nzamba azana bino eza mbia sa suka mbula eza mabete donc so boseli mutu en tout cas ma fona pesa mo ba na dédicacer bango e ko sala malam to comme na suka pona lelo grand bisou na famille na nga mobimba bana na ngai pe mwasi na ngai mama Benete est-ce que motema na ngai elala kanoki kutunzala na sala émission
moi Damas je ressens la moi bien nzamba pambola ye mon œuvre d'art nzamba apesa sobo moimolai pe kimia fibo nzamba pambola yo na bokilo na ngai Sir Rich bokilo na ngai et puis na Maman Marcelo nzamba pambola ye merci na mo repé l'homme valable na moi na ngai pe pasteur Meshak tozane awa passer Meshak Lukoki a toujours na papa nzamba pambola ye. Amen. Voilà, mes amis qui ont succès biso. To pesi merci aussi na patriarche je vais ça marquer là déjà édifier qui biso na émission les lonzamba pambola papa Vincent. Après je suis ba connaissance à ma case pour na ko édifier peuple de Dieu. Merci na sima ya caméra je suis Liwanda. Yo nommé na so image nzamba pambola sans oublier frère fils na moina artiste Belvin marqué la za wana bazo ben na biso ba image vraiment nzamba ya patriarche pambola bino. Ah Belvin marqué là. Nzamba pambola mon fils. Alléluia. Merci beaucoup wala ki ma sukisi émission na biso ngai na pesika mbote na bana valer de bereka nyonso ko banda na basali nzambe kino na muto ya suka boza toujours na se makolo ya patriarche Vincent Makeya nzambe ya patriarche Vincent Makeya boza o nzamba bongisa pona bino sans oublier Divi Losambo na avaler de bereka nzambe ya lola apambola bino to komi presque na suka. À la prochaine émission boza la toujours édifié. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata esemwa milikola balinga mina ye. Ciel ouvert